Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Tana ba course kakawa awa sikoyo mikira osomba ba ndakala mbinzo bitoyo te ndakala mbinzo to osomba mama to solo ka moko ya ndongo lobi bana to teki te ya solo c'est le côté monga na sina somba kinanga mais le ko lobi abozo ata ya ona zo ata moko wana ya mama Mikere mona na mama. Mikere, biso to la providence to ketana na kate. Zwa ya. Zwa pe mbinzo. Mbinzo ko te vimba nango. Voilà wana ba nanga bangwana ba sala ba course to toujours kana kata ba course hein. Kata ba course toujours. Tout ça va course na biso on a prestation na biso toza nango bien voilà mbinzo zo kabene bikolo d'accord to que pona to cha on a mai hein le to na journée chargée bon mbisa bite kuteko mbisa bite kuteko na liboso kuna. Ok. Ah? Nini uko na nini ya Lubumbashi? Dada. Uko na nini ya Lubumbashi? Kabamba ya Lubumbashi. Ah, suji hiyo. Iko mzuri? Hapana tutanunua nzombo. Nzombo ana wingi. Miker, tosoma nzombo pour la ndunda. Ah voilà, tosaka na kati ba course, c'est la télé-réalité neto mesana, c'est la télé-réalité. Ah, toi vraiment la kati ba course hein. Vraiment la kati ba course. Tosaka ba course na biso. Pour la lobby. Pour attendre la prestation. Voilà. Et papa mutasimi po. Eza nani kuna? Ah mwana. Jessie, on a Jessie. Salut ba course.
tosisi na biso nanu pete mais bon wana tozo continuer toke na wenze ya Mariano toke koluka bataba kuna na wenze toke gambela toke luka bambisa mai toluka bambisa oka wana na kati nanu on se dit à tout à l'heure vidéo mosusu ezolanda biso voilà ok tout à l'heure. Bonjour bandeko nanga boni boza bien. Babino mama Hélène tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amazo batala biso kimia za. Bino pe la côté na bino kuna ndenge nini hein. Tout dans la carte à moi makasi ma famille du cœur. Abonnez-vous ma suivre, ma s'abonner na Hélène Nitu TV. Bo s'abonner ma suivre na Hélène Nitu TV. Abonnez-vous bo s'abonner. Babino mama Hélène Nitu ndena za boye. Azana ngana kati ya mboka Congo. Mboka bakoko na biso. En plein moy. Ah, tout ça la carte ya service traiteur la Providence à Kinshasa. Pour comprendre moi hier. Moi il qui m'a cassé. Mickey na bino hier. Mickey, le là maman taba. Ah ouais. Le là au monde na kutete. La Providence à Kinshasa. Providence à Kinshasa, Mickey le là maman taba. Toi on a en plein travaux, tout ça va travaux, ne bon constater on a ba travaux ça la mananu. Mais empêcher peut-être tout ça musala. La Providence hier on a bon moni taba na biso ya frère. Mickey le on a tout man taba. Voilà. Miki azotu mataba na yango wana nde bomoni. La Providence à Kinshasa. Oza ande komino to benga mama ni to bana Kinshasa mkoni na Kinshasa c'est bandi déjà. So za besoin contacter nga kana numéro nanga oyebi yango. Ah toza na mbinzo agogo bomoni mbinzo agogo ara Kinshasa so sali feti so mbinzo ezangi c'est que wana ba moyen te faut mbinzo ezala ba moni mbinzo za vraiment agogo voilà ande de Kinshasa maman il y a la Providence toujours la Providence à Longanzala ah tout ça la sauce na makayabu comme d'habitude ninga momesono boyebi sauce makayabu ezo salama. Vous voyez que la Providence à Longanzala. Kwanga ya solo bobi na Congo ti. Kutu kwanga ko. Ha, ya wasaka na kutu te kwanga solo. Safu nde likambo. Encore toi na période ya safu. Safu ya bio safa kitoko. Safu ya lengi moko na yebisi bino. La Providence à Kinshasa, service traiteur la Providence à Kinshasa. Safu nde likambo. Ba clé na poto bo mitungu na bino te tango ba fête na bino kokoka na kozala wana na koya nanga awa na assurer na ba fête nanga ya Congo safu nde likambo na assurer na ba fête nanga ya Kinshasa ya poto pe makolo ezana nzela. Voilà pondu yango na yebisi bino ko pondu ya bio. Service traiteur La Providence, Maman Hélène Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Hélène Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Hélène Nitu. Réservez vite pour confirmer Maman Hélène Nitu. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolieka Kalelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours.
La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Pondo a bio na yebisi bino yi suka na yebisi bino pondo de likambo atona ba cotis na biso boyebi yango bien André de la Belgique nde bomoni wana ba cotis yango se salami au fur et à mesure to la biloko ndenge boyebi ma Eliane Nitou la bino oyo eza la Providence à Kinshasa eza musala ezo sala na Kinshasa na kati ya mboka Congo soko za ndeko na linga bala ko hésiter te kana numéro nanga 06 15 31 69 90. Mani tu na Kinshasa bandi nante mama ni tu siko la Providence na Kinshasa et bandi déjà. Voilà bande korangai. Voilà, wana bwana mama boke. Miker. Maman. Ah, funga liboke ba tala pardon. Liboke. Voilà. Comment ni liboke ya mbisi na fête ya lelo na Kinshasa. Donc ba invité na biso ba kolia boye liboke ya mbisi. Ne bomoni liboke za ko sala mawana. Voilà. Bio na bio. Ah Congo be bio. Obe bio awa na Congo. Bio na bio. On a mis qu'elle a encore liboke na yeo. Toujours. Pour na moto. Mika na bino yeyo. Yeyo Mika. La Providence à Kinshasa. Avec Mika, ma Marie Kinshasa yeyo Mika. Toujours. La Providence à Kinshasa. Voilà. Wana tosa liboke ya Mompongo. Voilà. On tosa Mompongo. Lelo kozali likambo kuja kusabalala. Toujours. Mompongo nde likambo. Voilà. Mbisi na biso yango très bien assaisonné Mompongo na biso. Yango yo. Voilà. Après ezokota na makasa ezokoma liboke ya mbisi. Mompongo liboke ya mbisi. Wana ndunda. Tocho kutumbisi nini hawa? Nzombo. Wana ndunda bacha nzombo nde bomonya. Kolia moyo kolia malelo. Itoko makasi. Voilà. Voilà. La Providence à Longanzala. Voilà, wana mbinzo na biso yango. Voilà. Moni mbinzo? La Providence à Longanzala à Longanzala, la Providence. Voilà, on les a bon makayab. Voilà. Makayab yango wana. Voilà, on les a bon tabana biso.